Hello mes amours, les abonnés de Bibiche Bobo officiel. Est-ce que ça va chez vous? J'espère que ça va bien. Voilà, vous informer, c'est notre souci majeur. Tu as toujours Kosolo la Nabino. Voilà. Sans plus tarder, wana boza komona Ebube na ebite kombo na na film oyo Ebube et Irsil Pechanga toyokaki awazaki mbutu Irsil a tourné dans Hollywood, a tourné dans Algérie et tout. Lelo film Polynos, il y a Gomez, oaza actrice congolaise oiseau évolué dans Nigeria et film na bango et bimi. En tout cas, moi vraiment j'apprécie. Franchement, j'apprécie son parti pris. En tout cas, na koti kabino bolanda vraiment Irsil Pechanga bazo potanana Ebube oyo Ebube oyo na film oyo aza mwana ya sentinelle na bango. Et moi na sentinelle aza kozwa autorité devant ndeko ya kolonda parce que Irsil Pechanga awazali ndeko ya madame na mais moi no tellement mukuse o chukuma na chukuri ya mwasi sikoyo azozwa pouvoir awa talanda zo lo bana Irsil donc azo lo ba vraiment ko Irsil la biso ko sakena nanga na ngumba yo abike non ngane na sa mwana bolanda nanu Canon super belle, hein? Aïe! Wow! Jesus! What do you do for here? My sister is present at the maison. What do you speak? Polynos! Polynos! Boss! Don't enter one chance. What's going on here? What's the noise for? What's going on here? Nasusala nga ba losa nga live nanga awa na batanga TikTok. Nasuka ka bana mtu wa ya boye biki abansi. Te azamu tuchana sete ya. Bubu, calm down. Oh, what's the problem here? Who be this one? They even confuse me for this place. Who be this one? Gaku ko makinga respect pour beto. Be coming down. She's my sister. Coming down, oh. Lady boss anda ko yiti. My name na Ebube. I be the daughter of the security man waiting for this house. And the person will get this house, eh? Ebube is okay. Not everything is a joke. Huh? Calm down. Don't have to respect. You're coming down now. Don't joke like that. I think the person will joke. Kodongole tete. Kodongole tete so dunga na obeto. One thing. All of una cop. It's okay. Gaku so bala follow bala bina comprendre. You see una, all this one that they do for this house. Ebube, it's okay now. I will take it from here now. I said I will take it from here. Why you blood? Your eyes name that not. Hey, Mama. Gaku basakana ngate besu sakana na obeta yo. Na ogumba yo. Bwaka ya. Sala ba life na yo. Sepela na oya. Atabino moko. Sala les. Voilà, mes amours, les abonnés de Bibiche Bobo officiel, j'espère que vous avez suivi. Aweza Irsil Pechanga azokanga photo na ndaku ya ndeko na ye aye na Nigeria, na ndaku ya ndeko na ye Gomez et awa azo aboni fi oabi nzambe amodi nani Ebube nzambe o nani yepe kuna zokama yo na yango zokanga photo na ndaku na biso boy Irsil Pechanga tala kama bi ona ngo mutu mukuse bwabi yope nani makambo zoloba kutu nazo yoko ata mukete nazo yoko Irsil kama bi abi ngai nazali ndeko ya kolonda ko abi yo ndeko ya kolonda ko yo bisonga naza nani abengi mbala moko Polynos azali mobali ya Gomez na film oyo nde abenge bi yokota no ona ngwazoloba loba boye ndene nde yepa aye awa donc vraiment eza série moko bientôt landango to consommer tanda zotala donc mona moko mutu pasi mona sentinelle mais tala ndenge azofa na kiti lokola mona kolonda tanda zotala nga yepa bisabite yo ninga te basali soma seki oya aza ndeko na nga ya bien ata kuta aza ndeko nonga na sani mangutu bozoloba azokata bien te
ngai naza mwana sentinelle ngai naza mwana sentinelle ye pa bisabité calm down sois calme bi ngai naza mwana ya sentinelle yende papa na ngai awa ye pa bité zala calme na biso zala calme yo linga te basali soma seki yo linga te basali soma seki bi ya continue comme ça la vidéo na TikTok donc voilà et ça vraiment histoire il y a bien beaucoup de s'abonner voilà par là je vais dire quoi je vais dire que non bato basali mutu asali soki mutu asali mutu soki asali likambo bien il faut tout encourager makambo parce que c'est vraiment une bonne chose soki makambo malamu ezali oyo déjà un pas oyo artiste nabiso Irsil Pechanga asali awa et ça là vraiment bien à côté na communauté pe ya ba Nigeria ndenge bandi déjà boy eza vraiment idée bien il faut qu'on focus to encourager makambo malamu to sala makambo na sentiment te po batu nyonso bazo encourager eloko moko boy biso pe to kinda à côté ana non ici chez Bibish Mbombo officiel nous on parle de bonnes choses on parle de la vérité au milieu du village en plus tos do belaka batu nyonso voilà eloko déjà un pas oyo eza déjà une bonne chose moi no bozo bona o e bubwe na film o na ba commoner vraiment normalité. Moi non mukuso bozomona aza na succès ya kosakana te soki bindo bolanda ba film Nigeria te moi je vous dis bokota bolanda moi non bozomona we aza na mon ana âge de 18 ans aza na mbongo ya kosakana te en plus aza star munene na kata Nigeria na bango donc abimi pe kala mingi te mais aza vraiment na star aza star munene azo tourner na ba Destiny Etiko azo tourner na ba Mama Mapasa azo tourner na ba Mercy Johnson azo tourner na plateforme ya munene oyo ya babengi Uche Unabo si je me trompe pas Uche Unabo eza vraiment plateforme ya munene azo tourner na kati wana donc bango na basala ba 1 million de views basala par jour basala ba 200 000 300 000 à 300 000 views par jour na film bon bah ça la kaba 1 million donc chaîne wana bazana on a 900 000 abonnés donc baza plateforme ya munene ba tourna ba film bien moi non pas tourna on ba Destiny Etiko wana na ba Nigeria on a ba zaba star ya minene a tourna na bango pourquoi to ignorer poani en plus pe Gomez ou aza actrice il faut tout ça vraiment ba sentiment c'est bien bon ba bebani na sila afingi sila ignorer sila wana tobo ya ngote mais tous en milieu du village tout le banon vérité accueillir qu'on s'intégrer na katia Nigeria ok c'est bon c'est le quoi encourager aza congolaise mais andimi qu'on s'intégrer na communauté mususu et puis abandi ba production kuna na batu ya mboka wana eza mabete eza le roi que non biso toza ba congolaise toza en Afrique du Sud awa toye to s'intégrer na mboka oyo to bandi ko sala ba tournage na to bandi ko sala ba tournage par exemple na bato mboko comment ça ba émission na bato mboko lingo kota na culture na bango oyeba o s'intégrer eza loko mabete c'est une bonne chose et loko bato baluka na vie yango na soki tu es quelque part il faut s'intégrer ozana limite te et qu'on fongolelo pe makamususu et qu'on fongolelo pe ba relation mususu oui c'est ça en tout cas vraiment toi encourager loko moi j'ai suivi na monde déjà et ça bien malgré tout autant on a liste ya ba congolais mais c'est vraiment une bonne chose ya ko encourager ba fitilité wana que non afingi sila na Irsil ba yoka na kate bani donc biloko na to chano na côté to chano musala liboso et ça vraiment kitoko na yebi que non po anglais en akati linga les en akati na anglais on a déjà et puis c'est déjà level mususu oui au monde ba film ba anglophone et ça là ba 500 000 ba 1 million de views parce que ba le anglais mais ba film na biso ba congolais non na mon appel c'est ça ba 1 million de views ba théâtre na biso non na yokate na habité au moins na ba page Facebook ko mon image ko ça 1 million après peut-être 3 ans 4 ans na habité et ko ça ba 1 million ba vidéo na biso na ba page mais na ba YouTube on na théâtre congolais ça la 1 million de views en tout cas na yebina nous te pona nini anglais eza partout lingala na biso eza limité 4 pour na biso ba congolais mais anglais eza partout au kota partout place nyonso au kota anglais ezali na Japon partout na monde anglais lobanaka et on mona ba Nigeria bazo kende vitesse ba otala bango partout na ba pays nyonso anglophone bazo tala bango c'est une bonne chose toi encourager
Moninga koti déjà na kati ya monde oh quartier Lukuta Nollywood Lukuta oui bandeko to poussaka bandeko na biso bakendaka liboso to zaka limité te bien oh to zaka parti mon côté non bango nyonso baza ba actrice na biso bon baza ba artiste na biso il faut cause développer bon mon a falité bonzo exemple la fali pour pate lelo fali bakomi ko compter que non l'artiste international azokenda azokuta na ba star aminene po anine ameki un peu kobima hors de l'ordinaire ameki un peu kobima côté na biso ba congolais azalaka biso congolais kaka biso ka toza parti congolais ameki un peu kobima wana au moins que non lelo to komi ko fallait komi ko zo ba trophée fallait komi zo ba disque d'or fallait komi ko zo ponda nini abimina no tiki no musique rumba abimina no hors de l'ordinaire abimina no alinga changer no forme ya musique na ye yango moni na comme international oui lelo so to moni Irsil Pechanga a komi boy to encourager baninga ata si la bisalo so ki le to moni ko jouer na ba camerounais akekuna jouer na ba ivoirien azongi boy na Nigeria akekuna jouer na ba français oui to ko encourager et c'est le comment ya ko encourager to sentir que non monde na biso eso ko évoluer et ça te que to baluka kaka théâtre congolais lelo sali pièce boy lelo sali pièce bozo baluka ka bilio na bino ba congolais. Et ça n'a bien besoin d'évoluer, mais il faut qu'on back ça, quelque chose de nouveau. Bon, back ici, bon, un peu kokota. Dans les lopes, qu'on zoba cours anglais, na Congo, et ça vraiment, et ça ne coûte pas trop cher. Parce que l'artiste n'a biso bazangi ba $20, ba $50, ba $100 aux zoba courté. Aux yeux cours na yo anytime place yo kokende. Et le bas n'ango ta deni laisser. Na ba aéroport nyo se komaka anglais na anglais abi na aux États-Unis lundi na on a kemba mokali na keko komisa pona nini anglais c'est toujours l'anglais. Donc c'est ça, il faut vraiment apprendre la langue, c'est une bonne chose. Au moni lelo to se pe artiste na biso ba kepe Nigeria ba kepe production moko ba artiste congolais na ba Nigeria na Congo na ba to bazana ba mbongo te ba cha ba mbongo na ba Angers ba produire ba produire artiste na biso bon et ça eloko mo concours to beta karaté biso ba congolais to linga kaka keno to lobela makambo eza futilité ndoko mona biso na to yeba polémique ba live ezo salama kokete mobala boy ba view bani mais biloko aboye o ils ont bakisa implice na culture na biso o muto azo sa ke no muto a foncer ba limite asali makambo ba te belé ba kokosala te pourquoi to lobela rango te congolais to tika no ba futilité to tika futilité to yebi ke no papa Wemba aza le seul artiste oya sala a kota na mondo yo je ne sais pas a sala film to benga théâtre to benga film la vie est belle à kota partout mbatele presque un monde entier ou on te féliciter et ça ba théâtre biso to sala o théâtre au moins théâtre o ça trop local et ça ka awa biso ba congolais na atoza na poto za ka congolais mais so bi kota na monde ya mindele et le quoi de tout ça pour ça artiste na biso ba komati na niveau wana ba komati na ba niveau wana ce qui donc si tu veux tu peux. Si tu veux, tu peux. Donc, tu as besoin de quelque chose. Ce qu'on dit que no matter what, quel que soit le problème, tu peux le faire. Donc, c'est ça. Toi, encourager bande de konabiso. Et boubou bomo na au 18 ans, ça mukolo. Ça vraiment mukolo. Ça n'est moi na mais ça mukolo par rapport à taille na. Ana succès makasi. Lelo ote et boubou na sana nya ai loko te bande ko za po bo yebinete. Azel loko na mboka na bango. Et ça loko yo betali sola Irsil Pechanga. Ou bien beta ili sola artiste moko comédien ou modéro ou ceux qui na mboka na Nigeria ba ebi ndenge mo peka na biso bilo bo mona ke non aweze loko na Congo aze loko te babi aza loko ki peka OK aza loko ki peka mais na kuna bo comparer na ki peka te ceux qui na nani te ceux qui na chukuma ceux qui na o ana mususu na mukusete po ba hôtel makutu te na succès na mbongo bazate. Donc, toi encourageras Bandeko Nabiso. Merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. Abonnez-vous massivement et partagez les liens de notre vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Partagez la vidéo et kosa la biso kitoko makasi. Merci beaucoup à tous les abonnés de Bibish Mbombo officiel. To soutenir Rabaninga. Et loko muninga salia malamu to luka ko encourager. Et j'ai vu Belleville TV na kin makambo déjà 100 000 views.
Oh, ça linga bien.